MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo lelo ngone yengo to beta masolo ya basantu e yenga lelo ezali kafu bandeko babolingo boto na nini mambo masobele na bonga manano et que sur les réseaux sociaux témoignage à prophète Jimmy Mbaya nini je pouvais me masturber de 23h à 4h du matin et j'ai atteint notre level de rien que à un moment je n'avais plus besoin de filmer de ces films là ouais parce que de 23h à 4h du matin c'était en regardant des films et puis après il avait shifté donc Mati level. Il n'avait plus besoin de filmer, juste en regardant une femme à Kanye Longi. Aïbisio mamana au salayo. Toyoka ina no bande ko babolingo. Bon toyoka nini mokili lobby, batu bansusu baza dessus. Bon avant la chat commentaire to no la bino marambo batu balobi. Toyoka prophète Jimmy Mbaya. 23h jusqu'à 4h en regardant des films, le film. Donc c'était à ce niveau. Vous avez atteint un autre niveau. Non, moi j'ai débloqué un autre level dans ce monde-là. J'ai commencé à un niveau où je pouvais juste regarder une femme, je retiens son visage, je rends donc j'étais un grand mytho, j'ai demandé aux gens que non, j'étais un homme à femme putain, jusqu'à mes 19 ans, j'avais jamais connu de femme. Donc, mais j'ai menti, tout ça, mais en fait, je le connaissais ça dans la pensée. Donc j'avais violé, j'avais fait des trucs dans la tête quoi. Donc bref, au point où je suis arrivé à ne plus avoir besoin de savon ni de quoi que ce soit, juste avec ma tête, je pouvais m'exciter et je pouvais me masturber. Donc c'était à ce niveau où j'étais dans ces souillures là. Une nuit j'ai fini mon sale besogne, je suis dans la chambre, je vais pour dormir quand 4h et 5h, à peine je place ma tête comme ça, je chante dans une vision. Et je vous épargne les détails, la vision n'était pas bonne, je dis je dois me réveiller. Et je me réveille de la vision. Je me réveille. Vous pouvez me masturber de 23h jusqu'à 4h en regardant des films. Et Natchala nous pose, ma vision sima. Et na vidéo moussou prophète à l'obike, et ba pasteur ebele, ba prophète ebele, ba yuma. Ya vrai yanki parce que ça la vie. Andoko ta boîte de nuit, à sala nyonso donc veut dire, via tchacho ya ebiango. Est-ce qu'on a besoin de tirer les en haut? Bon, en fait, il a dit ça, le prophète, nous va passer à Baba Yuma. Hein? Il y a vrai Yankee parce qu'il y a ta boîte de nuit. Et bon, quand ta boîte de nuit, Yankee, je sais pas. Hein? Est-ce que tu as ta boîte de nuit, tu vas me la dire, la mélodie en bâtiment. Na kota me boîte de nuit, tu as vu. J'ai réussi, j'avais 16 ans. Na kenda libela tilelo. Et mais on a fait Juja. Et en passant, Nini, moi qui les gagne qui balobi, est-ce que, en fait, bon, par rapport à la contestation, ils ont des problèmes parce que bah, ton sous balobi qui est à Mamalokuta, on ne peut pas se masturber de 23h à 4h du matin. Na évité, babunyoriste bozali awa, bato babeta ma camponia bozali. Bon, c'est une expérience na bino na commentaire, est-ce que c'est possible? Parce que bato balobi que non azoko ça et ma solo ti jamais me se masturber de 23h à 4h du matin. Bon, il y a PC comme témoignage, hein? Voilà. Bon, on a vu que les démons peuvent procéder, tout c'est possible. Hein? Bon, je ne sais pas, mais nous autres aussi, nous autres. On a un problème dans les appels en côté. Ouais, parce qu'ils ont un bateau belé, boyi témoignage oyo. Boyi ango. Prophète Jimmy Mbaya. Bateau belé, brrr, Jacoko. Awa, les Cambouezans, parce que là, il s'agit d'un homme de Dieu. Ok? Donc, on doit en parler. Et bato balubi mambalo kuta bamsu balobi ata soki ezali laki ya solo to pesa ya solo, est-ce que témoignage il faut repesa yango to il faut loba yango, est-ce que zo honoré, est-ce que za dine, est-ce que témoignage nyonso obligatoirement il faut rebeta yango na habité basala nzambe bolanda vidéo oyo. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ba expérience nabino, par rapport à mon humble avis? Moi je dirais que ba témoignage nyonso ezara ya kopesa te to pe ya koloba te. Et surtout hein, na pesa conseil na basala nzambe, si tu sens que likambo wana il faut loba yango pona ko édifier peuple de Dieu to pona ko hein ko conseiller longolango kezayo longolango kezayo loba ndeko moko
et Osunga. Ah oui, et Osunga. Je vous dirai le pourquoi. Mais par rapport, est-ce que le témoignage il faut repérer ça? Je dirais non. Bible Zoloba, faible va supporter fort. Hein? Fort, pardon, va supporter faible. Cela veut dire que faible bazalaka dans la foi. Fort pe bazalaka. Et là, va tout royoka. Témoignage mususu ayoki yango. Amoni nango normal. Mais ça, va tout témoignage et bêtier libaku. Témoignage et refroidir rien. Témoignage et ticket suspense du coup. Et quand ici dans le monde moroboé, on dirait au moment où on dirait ils ont en réalité, ils ont des films, ils ont on dirait. Non, c'est bien un exemple mon co. On a vu son de comment il s'appelle? Serme Akoma MJ Maria, voilà, MJ 30. On a dit ma conversion na nga na conviction que moi sur na bon la motema. Bien que bato bele bandi maraté. Tant à petit témoignage naï, batobele bazala d'accord. Pourquoi? Pour na bango marambo mais j'ai 30 à loba. Ezaki a CT. Ezaki suffisant. Ezaki même pas l'inzaka ya marambo ya salato ya via salité o ya bika. Mais plus tard, quelques temps après, on a comprendre le pourquoi. Un jour, je parlais avec l'un de ses pères. C'est une grande dame. Et naza parmi bancadreur yande gome G30 parcours ya moi siwana yana ba mam so lo bangote parce que sora lobi yango eza ba scandale au pluriel veut dire ba scandale. Surtout à l'époque maman était encore vivante, il m'a révélé des choses. Je suis servante de Dieu et entre Basal et Nzambe on a partagé. Les hommes ont dit que ouais, Isaki a huis clos. Ah oui, Nazadine de confiance. Bon, on a répété. Il y a des gens qui me confient des choses. Au saut de l'objet, il va y crise. Et on a dévoilé. Parce que ils ont regardé le secret professionnel à Moussala Nzambe. Abisinga, moi, je suis en salle à Moussou et Golobamate. Et Golobamate parce que, au fait, ils ont besoin de payer Golobamate pour quoi faire? C'est ça. C'est vrai, ils en ont mususu, il faut le bayango. Mais il y a aussi de ces choses-là. Il faut que mon Nzambe à convaincre que tu pas ebisa oloba. Babilo misusu, attention au lobango, ils en ont ndenga olobelango. Ils en ont mususu olobana mususu olobate. Na peut-être so comprendre. Wana à mon humble avis. Nani lo mo motuya na nana loba awa kimi. Ah, merci Saint-Esprit. Et le Congo est zongi. Avant de chiter, na olobana basali Nzambe, faites très attention. Na ba témoignage de milieu européen, surtout na sa ba sentiment. Nga na ebara pasteur Marcelo parce que na banana na pasteur Marcelo na Kazarima. Nga na ebara pasteur Marcelo abala chaste. Ba te belé ba yebi témoignage parce que aloba ngo pas mbala moko te pas deux fois, plusieurs fois. Likolo cher que yé abala chaste. Le même pasteur Marcelo na bamate ya naye ba kundola ka ba bimisaka tomba moko bimisele ba morceau ya ba contradiction ya ba mamba loba abeta lisolo ke abanda ko beta magoda na âge 8 ans et uta na muno na ye moko biloko abimisa et uta na muno na ye moko na âge 8 ans avec des cousins des cousines déjà babanako tout anisaka yango ya on a le bana basela Nzambe faites très attention hein lo engen de quoi douleur boyebite tango za na basaba sentiment na ba émotion yango moni ba témoignage mingi ba passer et ba pesaka ba lobaka ezara peut-être na osepelisa bato osepelisa matoi ko fortifier bato mususu otamso leka et prévoana ya na mabete mais mambo beleza ya lokuta siko muto lokuta pesa etan kasi bangunda bato bele na poto be babongoti asambi ba epso que ozong après 2 ans tout temps comme adulte bois qui 15 ans OK faut ça mana 18 ans 3 ans après mambo loba bosani mbala moko li papou c'est ça vous n'avez pas besoin de mentir devant la chair OK c'est l'esprit de Dieu qui convainc les cœurs loba makambo simple nzamba compliqué te Dieu a créé des hommes bondis la Bible mais ils ont cherché beaucoup de détours loba likambo ndengeza. Les restes des Amoussala et Saint-Esprit en Zambie. Tu n'as pas besoin de convaincre Batou. Ou là que ça Batou qui yo zala so ki nano sala so ki nini po sala Batou so ki nini et en chitant dans le banane de Kojimi. Na pesa qui est conseil mikolo to le même pas une semaine. Papa,
Ça, très attention. Panton n'a pas bi grande dame. Satan a zana bilambate. Ata latine de se déguisé en intérieur na ye. Et un jour, misale robi malibanda. Ndeko Jimmy, ok ma be keba. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui encore la yo Yesu même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana yo international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo kanyangwa koka nino ya nzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Maintenant tu m'as rendu intouchable Maintenant tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu Lise kwana yo tokomine balongi nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo
nga lingi mais par son son s'est métamorphosé osimingo sambwe maladie na miso olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Tango akofi badepsine balobi keno akosekwa aponzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo Jésus.